Le gouvernement est prêt pour combien de temps? Il a opéré le policier wana abomi mutu pona kashne. Ce qui est vrai, policier abomi mutu pona kashne. Bienvenue très chers abonnés de notre chaîne YouTube Bomoko Média et surtout bienvenue dans notre émission Bomoko Actu. L'actualité est toujours dominée par le port de masque ici à la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa. Où ezali kolata masque, mpunyon se fois lata masque. Mot d'ordre, il y a gouverneur, il y a ville, il y a Kinshasa, Gentini, Ngobila Mbaka, kasi oya kolata masque, il faut afouta amende. Il y a 5000 francs congolais, ezali kaka na cadre wana. Kasi ba bengi biso a mbangu na Kinshasa ni ke policier moko abomi mutu po alati kashinete ezali kambako kamo ezali kambwa pasi Nelimbombo Merlin Bongo ezali kambo pema ya kokamwa Asunta Mananga Bibi Manzika boyo kano evenement ona kiacha Kinshasa ningani changwe ningani na bazo souffrir na bambouteillage makambo tali so de mouton baza ko boma bango lisusu en tout cas ça passe pema on a retourner émission on a passé pema en tout cas to kita sur terrain ba bengi biso bango baza déjà sur place mais to ko poussa na lisusu tina commune esika nzoto ya mowe ezali ba bizan de kombala ezali bongo chauffeur kombo na eto ko yeba yango sur place poto yeba soki azali vraiment nani en tout cas moi écoute ça les athées déjà naza entouré na bateau ba benga kinga voilà moi écoute kolata pe cache naza cache na ngaso na solana ba naza kolata kombo ya mwana mobali wana ezalaki nani babomi ye ndenge nini to kita sur terrain to zwa ba réalité ya makambo na bongo to zwa pe ba interview ya batu to kutani sima kona ko sukisa émission na biso Bomoko Actu. Le gouvernement est prêt pour combien de temps? Il a opéré qui témoin événement et les canaki ndeni maman te na oloba bien te na lingana katsa na tongo pona kende ngaliema kotala bandeko bakufelaki sikota na lingana katsa place wana na moni bato bazokima mbangu pe bato so bazobelela ke bokima totali liboso to moni basoda bazalaki 4 bakangi moninga na bango moninga na simi munduki atie likolo alingi atire nde bando beleke bato bakima tant to kimi to ekotala eloko nini événement nini eza awa nde baye koyebisa biso ke moninga na bango policier wana abomi mutu pona kashne abomi mutu na kati na se siko bakangi ye bien totalaki na ndenga bakoti na ye na commune na biso ya Kimbase. Voilà. Les chers internautes, on a kaka sur terrain. Moi écoute on ça les athées bato baza vraiment très fâchés à cause ya cash né oyo baza oteka 500 fois 1000 francs ba policier ba komi ko malango bato en tout cas tout ça sur terrain pas moyen pour ya ça la commentaire parce que les gens sont tellement fâchés on va continuer de prendre les interviews de gens pour envoyer ba véracité à makambo to wa oko ba kaka voilà
awa toza na climanciel visible tokaki événement mais nga nazali plateforme na chef de l'État nouvelle génération d'accompagnement aux actions et au soutien des actions yango nabengi bajournaliste lokola événement wana eyei baya kotala ya biso eloko boye donc epe na commune ezosenga ezolinga tokota te na bajournaliste yango mpe nasengi bakonzi oyo ya likolo batala likambo oyo ndenge oyo akufe eloko ya moto akufe likambo oyo ce qui est vrai, policier a vomi Moutou comme un cachet. Oui, ça mesure pour protéger du saut. Mais la difficulté que nous avons, nous avons ma petite tête, nous avons 500 francs, 500 francs. Nous avons un côté. On peut signer tant. Peut-être que nous avons ma sang ou ma maman à mon côté, encore qu'on a même la 200 francs pour son caché. Mais c'est mérité que nous avons caché. Et ça lui passe. Donc, ça, on a ma politicien, nous sommes la police, surtout la commune ya Tchango. pasi pe mawa likolo ya kashine eza nango 500 francs 1000 francs bokoma bato na boye en tout cas bakonzi ya mboka fo botala mpenza likambo oyo nani yango asekeli ezala policier est ce que bapolicier yango baformaka bango wapi en tout cas bato bakokufa kaka na corona te baza kokufa na masasi ezali pasi pe mawa en tout cas la police esala vraiment mosala nango Exodus Mire grâce nganga kotala événement oyo likolo ya kashine vraiment un grand garçon, un chauffeur, nanya koboko la bana na famille na eza na pasi mama na ekuto nga to kutana moi ko kutana ezate moi ekuto ko kitesika avandaka ezate zali bien blindé ba garçon baza ko sensibiliser ndeni ya ko sala kuluna ba souciesse wana bomoni ndenge la police pe boyi biso to kota moi ekuta ko kota ezate ba barrer biso ba barricade biso moi ko kota ezate en tout cas ça pasi pe mawa ba konzi ya mboka bokita boyo otali likambo oyo en tout cas ces messieurs ces policiers, moi je pense qu'il faut affouta, à côte à prison. Vraiment, policier, on peut pas cacher, on peut pas cacher en côté. Bah cacher peut pas ça va tout ça peut appropriété, bah cocaté, étouffement, salité, bah sous colangoté. Vraiment, bah konjambo bah sala likambo suta mananga émission lukaki yango souterrain, bon moko Arthur souterrain. Merci d'être connecté, merci d'être branché, surtout partagez cette vidéo, partagez vraiment cette vidéo parce que c'est très important. Bakondiambo cannabis faut pas mona yango ata ba ko sala eloko te mais il faut pas mona vraiment la population souffre. Vraiment c'est très difficile. Vraiment continuez de vous abonner sur Bomoko Média. Bientôt nous serons à streaming, télécharger l'application Bomoko Média dans votre téléphone pour suivre en direct nos émissions. Bye bye.